baimboka ayeba bo to sepeli Olandi sepeli mingi na nzela oyo e umeli mingi na eta mediocre bon soka pe awa tala o to bita chez bubu weze ayebe ke eza bloqué eza balabala beba c'est là et c'est ça kotonga mboka ndeko bato mona ke misala nde ezosale ye musicien qui a dit batonga mboka na misala mena maloba to mona boye pas seulement na matete ba balabala osoki ba belge ka banda ba tika mususu to bita so misala c'est pele misala bon on to la frontière ya awa mongo awa nunga oyo batiki comprendre au bateke oyo e kona biso armée bizaleza va juste ate wana oyo kaboni anunga na mongo eloyo donc juste na sima école ex école kana le Congo ne tombera jamais yambala oyo tozana Redi Amis artiste ya mboka le 12 juillet 2025 bana poto ozanga te na kati ya Oasis ozaka na France ozaka na Italie ozaka na Australie ozaka na Hollande poto mobimba rendez-vous ezaka moko na kati ya Oasis avec Redi Amis Bendele Koyate le 12 juillet 2025 rendez-vous bobo sanate ezali kamba mabele avec Redi Amis kamba mabele Bendele Koyate bana poto Bendele Koyate libala tuna sango mama eyokani dans ma tête, oh, il y a pas si béton dit que la moussa ma tête, que vous missez ma tête, avec aussi la banne ma tête béton, nous vous on a besoin béton. Donc, évitez sur ma tête, on fera du souci. Dans ma tête, on a santé, vous en avez pour béton, vous devez bâtir ma béton pour ma tête. En tout cas, ma tête va se faire ma casse, si vous voulez la vie. Donc, il y a un mec qui a tout le temps pour la baïmbo, le lobby pour ma tête, n'a pas mon nez, bon, il va pour si c'est dans la seconde, c'est la TikTok, ma tête est à qui les bosses, vous voyez, va pas la porte, vous tirez ma tête, on les a eu bon, ma tête chargée, ma tête, comment tu m'as tête, moi, je suis les bêtes pour les cater dans moyen qui. Les leçons de grâce, il y a mon côté, il y a Fati béton, il y a ça, il y a bon matériel, il y a il y a sika. Dans ma tête, il y a un sika. Quand c'est une chose, ma tête, il y a un bon, c'est la vie, c'est ma tête, il y a ma tête, il y a ma tête, et les autres. Nous allons venir le caméraman, Kapaya, Botala, Nene, Moussane, Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fati Béton à 100%. CG Augustin Kabouya qui merci Aéro National Dr Etienne Kiseke pour tout. Jean Bien-Mé, Yves Gré. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il a fait, qui a plusieurs réalisations. Il est le prédécesseur.
Mabanga. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Fatih Béton. Grâce à son époque, il y a plusieurs d'innovations. Il a établi l'état des droits, personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges. La paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires phare des attaques sans recul. Il a établi l'état des droits. Personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges. La paix règne partout à l'est. Avec Fatih Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fatih Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National Dr Étienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Soutenons Fatih Béton, donnons-lui le temps. Depuis des temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Étienne, de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui le temps. Depuis des temps qu'il a fait, plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président, Fumukimbangu prophétisa. Oh, Pino Solo, ingénieur. Cliff Mayamba, ingénieur civil.
d'impunité, trafic d'influence. Il a établi état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. La grande dame Denise Nyankero, femme compatissante, femme dissociale, à côté des grands hommes, posant Fatou Béton, un homme humble, l'homme de la prière. Force d'hypocrite, toujours en avant, soutien Fatou Béton à 100%. Il dépèse, combattant jusqu'à la mort. Donnons-lui les temps, les temps qu'il a vécu, plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. C'est le président, Fumoki Bango prophétisa. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Fatou Béton. Grâce à son époque, il y a plusieurs d'innovations. Il a établi état de droit, personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état des sièges, la paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. Il a établi état de droit, personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi état des sièges. Nous allons dans la commune de Matete, entre quartier Mongo na Kunda. Na côté à institut la biso Izipa. Yo tozomona tobetana lisolo lelo te tutuna na yo awa ezalaka ndenge nini. So ezalaki mwa mabulu ebele moyen oleka na moto ata mutuka ezalaki mpenza bien te. Lelo sikubu yambia monene initiative ya mokonzi mboka ya kubongisa balabala nyonso tufaki na bakomini nyonso na Matete pe komini bino yambia monene. So ezali initiative moko ya bien to yambia ngo vraiment na isengwi parce que komona eta ya nzela ndenge ezalaki na ndenge baza na kati ya kobongisa ezana ezopesa biso bakumbi benza isengwi. Au moins ni boza mukumbi tukutuku. Okoloba nini tomoni bachilimi so béton. Béton ko sala dira be ko ça même 50 ans. Okoloba nini na mokonza mboka. Initiative ya kotia béton à la place du goudron tomoni ke ezali ndoko moko ya bien. Parce que goudron soko batie lelo tout le monde a une année après et commis bakubo. Mais to sengi na mokonza mboka ke lokola azwi initiative ya kotia béton. Mais tout le monde a ce qui cause un changement dans la durabilité. Parce que tout le monde peut déjà que Banzia Mousso bâtir béton et soit vraiment il y a pour mécanisme. Au Golbani na mokonza mboka wana na gouverneur Daniel Bomba. Et puis tout senga va continuer au bonus comme sous ezana kokoso ya kotambo. Okolo banini na bana Matete tomoni babongisi su bakaniva wa bazoka fulu ba boki bazu kopal mai moele ga susu te ko manzela conseil no kopesa conseil na ko pesa ba Matete que to entretenir bakaniva na biso to tika bizanio ya kale ya kocha milai na kacha na matisi na kacha kaniva eza bien te yango nde ezo bebisa pe bazela ngami na kwa pembele aba pembele auto zali wapi tozana Matete on a tombé na Matete le tozomona awa bete to besoin na kamwa kala awa ezaka na ndenge nini le mada l'été zai vraiment mabe makasi parce que baboule timukata ya makasi donc moi même soutenir les kezaki c'était vraiment impossible en fait ba véhicule
lelo initiative ya mokonzi ya mboka na gouverneur babongisi matete bapesi so masete valeur ezali nango bana matete bayami yango ndenge nini. Vraiment, en tout cas, tout ce pays vraiment pour la vitalité sur ça la bandela vraiment pour nous les Pinois, nous les Congolais vraiment tout ce pays tout ce bana matete tout ce pays pour Angela oyo ça m'a vraiment ndenge bien tellement vraiment on veut construire au niveau à béton vraiment en tout cas et ça lit bien ma casse. Ukolo bani na mokonzi ya mboka on na gouverneur. Vraiment longo nyamini na papa gouverneur na mokonzi ya mboka na initiative oyo ya kosala bandela vraiment ezosala bien du fait que on a circulation tout comme tout dans la mboka eza vraiment malamu lokola béton boye toyebi ke lelo ata lelo bakoko ya bakoko nao bakomona nzela oyo okoloba nini okoyebisa bango nini eza vraiment initiative eza malamu parce que de génération en génération bazomona nzela oyo parce que kokufa lelo te ba construction eza vraiment malamu. Tomoni pe ka niveau wana bana matete tomoni basali sous tirage bato bazara pembeni aloba bandako bazwi bafulu baye babwaki wana bakopali quand ekotonda mai ekomoma nzela conseil opesa bato bazara nzinga nzinga mpona carnivore vraiment c'est interdit ya mutu nyonso akende koboka ba immobilisme na carnivore parce que ntango mbula ezoya mai ebaneleka vraiment bien na ndenge ya bien eloko moko intercala yango ezali. Bon, Baimboka, Aïba, d'abord tu sais pas. Hollandi, tu sais pas mingi na tela oyo. Et où mingi na état médiocre. Bon, beaucoup de capé awa. Kala o. Tu bites chez beaucoup, mais c'est aïba qui a bloqué. Ils a pas la balle. C'est là où il s'est c'est ça pour ton amour à niveau. Bato mona ke misala nde ezosala ye musicien kadi batonga mboka na misala mena maloba to mona boye pas seulement na matete ba balabala osoki ba belge ka bana ba tika mususu to bite soki sala c'est pele be sala ça bon on to la frontière ya awa mongo awa nunga oyo batiki comprendre kokuda o batiki oyo ekona biso armée bizalenda Anunga na Mongo Eloyo donc juste na sima école ex école ya Canada c'est ça bien mais ekenetina suka bazwa pe basuka pe wana te babima peti ou soit bazonga na dimi ou balanda acting ya kokuna tu pe radio awa bakele susu mwende balikoa bazana ile akikele kebagisi na ngi mapuna taba ba vire petit ba bima na prince Trafic d'influence, il a établi état de siège. La paix règne partout à l'est. Il a établi état de droit. Personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité ni trafic d'influence. Il a établi état de siège. La paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans répit. La grande dame, Maman Denise Dianquero, femme compatissante, femme dissociale, à côté d'un grand homme, vous a fait du béton, un homme humble, l'homme de la prière. ndeko boti kuna tozali na kasa na matete merci na bien sebozaki wana merci na bobo c'est fait kisombe merci na Charles Mbongo Mbongo merci na Papia Tunga merci na Arma tuna na kati Australie merci bozaki ebele pona kolanda biso boma komina matete ndenge ebungi ndenge matete tozongi ya sika ndenge matete lati lamba ya sika
congo ne tombera jamais yambala oyo tozana Redi ya Miss artiste ya mboka le 12 juillet 2025 bana poto ozanga te na kati ya Oasis ozaka na France ozaka na Italie ozaka na Australie ozaka na Hollande poto mobimba rendez-vous ezaka moko na kati ya Oasis avec Redi ya Miss Bendele Koyate le 12 juillet 2025 rendez-vous bobo sanate za likambo mabele avec Redi ya Miss likambo mabele Bendele Koyate bana poto Bendele Koyate libala tuna sango mama eyokani